au Moutunis, toi, dans le mois de juin, juillet, tant que tu as vacances, à côté de la place, Nini, Alina Foreman Babundaki. Mais le col, on a boyé, il a bisou, on est col, penate, tu as battu, tu as coltan, tu as battu le stade, moi, ezali Tata Raphaël, ezali Sika, Liboula, Yambongo, eux, aussi là, jamais. Alors, tu as dit, on a plateau, bande qu'on a bisou, au Bazosala, arts martiaux mixtes. Tu as dit, moko est champion à Congolais, afin de l'Afrique du Sud, à Bundaki, en Afrique du Sud, la poste aux oiseaux qui sont en Allemagne, pas Bunda. Comme on a eu, Getter Kalonda, où Azali est le champion, Guter Kalonda, où Azali champion, au Mouni Pénin, Azali, alors, Baye Awa, Azali Misato. Tu as dit, le président de la fédération, il y a arts martiaux mixtes, Maître Baïgon, il y a un Mounier, et puis, il y a Balé. Les alliés manager ou maître Pichu Loboko ou les autres managers pour tout que na ballet na musique na autant sport photo former ba manager pour balé que belé ba que poto balé que belé ba que bipai na bipai ba na manager teka yemoko bomundela ti asise yele ka bisu ça okendete mutu mutu kaka boye azonga mbeli ba masanga kuna ayo zonga na makamyo stressili faut manager nazala yangona na ina ba classe wana il faut programme maître Kiama professeur Kiama, pour être un manager, la musique, le théâtre, le sport, pour être un manager professionnel. Alors, on a toujours un champion, Kalonda, au Azanabiso, nous sommes un champion, on a un programme à Mikolo. Nous avons Maître Baïgon. Maître Baïgon, bonjour, nous avons d'abord. Bonjour. Vous êtes malin. Maître Fédération, les alliés, Boni, ils ont autant de labo. Merci pour l'opportunité. La fédération fait son travail comme il se doit. Cela veut dire que... président de la France, c'est bien, mais na olimbo la boye fédération de Tambola ndenge sengeli mibeko ya mboke lobi to implanté la fédération na biso na ba province kobanda biso to bandaki tozali bongo na 8 provinces tozali kokoba ko implanté yango na Okatanga na Kananga na Kwilu na province ya Kinshasa na province ya Congo le Congo central bon comment changer avec nous surtout on avait un politicien donc toujours comme on a malembe na province ya bon habité qui s'engage en sur comment bakabola bachopo na chopo ligue mususu za kuna donc l'état senga ki biso to sala to sali yango bongo to kobi malembe leki wazali ngambo na ngai champion na ngai oyo ayebisa ngam ko nsolobi président na tigi musala na kenanu na bunda na tunie est-ce que vous avez la conviction que yo ko salelo abila ngai na ko elaka mukolo mususu sentir na tikana likambwana tango akomi na Kisasa nga nazalaki te na Lubumbashi akanyi mutema azenga ti na zongi ata soki ba mo vague ezalaki c'est normal pour avant asala MMA azajanu champion judo donc origine na elo sport de base na ezali judo a progresser na judo tanga ke peut apprendre MMA lelo oyo azali fierté ya mboka et eloko ya pasi ezali que soki mutu azali na obédience ya bato wana te basungaka te pasi na ngai ezali ke po ngai naza wimiste te cela veut dire nandimaka nyonso te ngai ngai naboyaka place ya koboya nandimaka place yango ndima leki oyo asali fierté ya mboka ndenge lelo tozolela ndaye fierté ya mboka nalingi te akoma na situation oyo lelo papa ndaye atiki biso champion du monde na AFC ndayo nazoloba la bino na bunda yango na premier congolais na longa la Kisasa ko bunda en Afrique du Sud tangu ye abundi azui ceinture ya bo aye na ngona mboka mutokotala ya zalite to ebite to za obédience ni pona azala soutenir c'est un congolais a changé nationalité te azali congolais
Dans le Libye, azali congolais. Est-ce que fédération a n'est pas comme pas le non dans la moko na biso oyo. Est-ce que longi ndenge mo doke na ba leopard ba gagner boye ba pesi ba akendaki na ministère ya sport akoloba yango moni manager Pichu esali babengaka masusa akoki yango te po Pichu c'est un judoka po bato biso bayebi te bamonaka ye kaka non c'est un judoka a gagné ba combat na ya pola pe ba combat na pour asa sportif mais les alliés que ceinture aux alliés à fédération d'arts martiaux mixité c'est bisoté ceinture aux alliés à RDC donc c'est un Congolais tout fait a changé nationalité té bato bazolanda biso en tout cas pardon ngaité ngata bosunité mais ya athlète tala musala ya sali alia kaka na sport aza musala musuti ya sala musala ya sala yango c'est ça libre de rouler na motoki na bolingi alia musolongo wapi akoma opposant pour alia mbongo akoma politicien pour alia mbongo mutu azali na likabunza mapesi musala na yale na alors président tout le pays nous yemoko champion na biso ceinture fandiawa champion Kalonda Yebisa Biso image ezali on tout à l'heure Yebisa Biso na ceinture aux okango ndengeli. Oui, merci. Ceinture na joué en préparation en Thaïlande, but naza résident en Afrique du Sud. So naza eu un combat comme les tobundara ba combat na biso préliminaire tout et consort. Pour comment combat ceinture la journée commune Afrique du Sud. Ouais, la journée en Afrique du Sud na en Thaïlande na Nigeria yeah. So na combat makasi na brésilien on l'appelle champion ancien champion Brésil et puis l'Amérique bon combat na va souhaiter qu'il y a au Afrique du Sud. Comme Afrique du Sud aussi, il y a un pays option c'est tout au début, il y a une norme internationale. De Tobunda qui a un siège à IFC Ezali. Bon, à préparer le combat comme il faut. Pourquoi on a un résident, on a un frère, on a gagné, on a tout comme ça, on a sponsoring, on a tout comme ça. Parce que la communauté a pu soutenir, la communauté a pu na maître Pichu, na président, sont des Congolais normal, tout vivant na bango, balinga sport, balinga biso, balanda biso na média, ou peut bana ba moyen partout au voyageur, balanda biso à l'étranger, pour ba support toujours. De bazaki. Les membres du gouvernement, les ambassadeurs, on va s'occuper de ça. Est-ce que vous avez intervenir? Non, non, ambassadeur Nabiso, en Afrique du Sud, à ça, la rien. Vous invitez yo comme en Afrique du Sud, que ambassade Nabiso, le Congolais, n'a ordre de mission. Pour nous, quand on a une ambassade en Afrique du Sud, c'est tout un problème. Bazoua, policier à sud-africain, à Salaka, l'ambassade au moment où tout ça, les Congolais, Bazani Nisala, Bakamata policier sud-africain, tiens l'ambassade Nabiso. Tu viens avec l'ordre de mission pour dire que voilà, je suis venu en mission. C'est tout un problème pour mon ambassadeur. Ça, un petit Nangamoko Fana Lemba, à Salaka, l'ambassade, peut dire Roger, je crois. Mais non, nous, quand l'ambassade Nabiso, tu viens avec l'ordre de mission. On se manque de toi. Président Félix, on se manque de toi. Peut-être que les alliés, peut-être l'herbe sous ma formalité. Il n'y a pas écoutez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à voyager. Avant que je sois Baïgon, président de la fédération, j'ai été athlète, entraîneur. Vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, on doit se respecter mutuellement. Chacun doit faire sa part de responsabilité. Mais c'est là. René, même quand il rentre ici, si vous faites les rapports au ministre. Pourquoi pas? Pourquoi on nous donne l'ordre de mission? Pourquoi on nous donne l'ordre de mission? Pourquoi nous avons le parce que passeport de service? Nous étions en Chine, comme plus de 153 pays. Donc, nous sommes américains, français,
Bah comme Malamou ambassadeur de Bango et Mbibango. Eh bon, il y a Bango tout ça. Yabino. Bon, ça. Yabino. Oui, Bon, Yabino. Azayna ça. Président Baïgo, excusez-moi na côté la be moi ambassadeur na biso. Malgré basala ka eloko te mais nga nazana moi témoignage à moi bien pour na yepo. Dernièrement tous na Djobour ba combattant ba menacer biso Siri Mamoudi va payer biso 20 000 tokens de championnat du monde en Afrique du Sud. Monsieur Francis Bimo là was président fédération ba botula ki ba passeport na kamutu mettre yebi parce que ngande na mba bango na Cape Town kuna na kenda mo liboso na bango. To kenda ki ti na Pretoria asala ki tena li pour na Francis. Quand même basala quand même quelque chose. Tout le baka mabi. Zolo ba on na vivre na olo binga za oui c'était. Na za oui c'était sikoyo azui sikoyo sentir yango. Olobaki na ngai hors caméra azoko no bunda na alboso ya kuna na Allemagne. Les pays siko to moni drapeau na bilili wana. Ata ya zolo ba mzo kenda ki Chine kuna. Tama zo benga République Congo. Otali ba Chinois ba telemi yo moko monelengi ya mboka. Mais au moment où on se trouve développé, monsieur, ce que Sili, tout le monde congolais n'a pas découvert na biso. Mais na l'air on a yoka le kumba pesi biso. Ah bazo kena drapeau. Quelles sont les démarches au yo manager aux hommes ministres de l'autorité pour atteindre na nenga mo volati. Drapeau mboka. Atteindre na ndenge bina ya bata solo pour se pas bunda azana nenga sokomba. Bon, merci beaucoup. Nga vana bandana pesno félicitations au président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, Nadir Cap, waza compétent. Monsieur Vital Kamerhe Naibike, président cause en occupation na minito yo yazota la biso. Neki na biso yo, moi na biso yo, maître na biso, champion du monde. Comment ko ya na mboka na biso? Muto honoré azati. Bon, on va comprendre on a bandeng mibale. Tous avec na préparation de l'élection, ba makambe belé mais ce qu'on élection et sili. Donc on a les pas ministre, ayebi au ministre lobela ki mo loba. Là, on a biso ba sportif. Ba récréation nyoso ya buzo ba nesili. To ba dénoncer ba fédération nyoso awana ba TV. Parce que l'État azata la faute moroté. L'État bimsara bon on est comme il faut. Voilà. Comme il faut. L'État na biso en tout cas vraiment faute betelé ma beaucoup. Organisation comme il faut. Organisation des groupes ya bisonde bazamite mamabe. Dernièrement, tous les qui na Rwanda, petit Rwanda, au biso tous fait des missions $2,500, coach 3,500. Et biso ba 300, $400, $500. Ils ont simbati. Il y a un ministre de sport au Yambalo. Il faut un contrôleur, il y a pas sport news. Fédération de Kende. Montant et bimaki autant. Et eux qui dans la trésor public ils ont makam sous na oba pesa bango. Alors on a vraiment na dirkab na biso Vital Kamerhe, on a coach azate. On le gibiso tout na maele. Pas président de la République ya mkonzina. Donc ça veut dire on a coach azate. Ngana ko jouer rôle wana ya contrôle nanko. Parce que quel biso fort. Maître Loboko, est-ce que si quoi azana billet ya il y a on a sur le bas, il y a on a sur le bas. On s'est préparé nenga zaliwa. Afuta hotel na mbona alia kana ndenge na lobi kutu ba mai makambutu na lelo ngam na supporter même l'entraînement. Ce n'est pas normal. Est-ce que nous doit vraiment à cause en même temps 1000 francs aye pe na bien aye azo bunde la drapeau ya mboka dirka mokonzi na biso le pacificateur mto apusa rabato moi no to 5 ans lelo faut une solution. Semaine prochaine il faut aller en Afrique du Sud, samedi il faut aller en Allemagne. Donc, vraiment, il faut que ça ait quelque chose. Et puis, nous avons lancé un message au Namuto à Suki. Nous avons décrété la situation. Président du comité olympique. Nous avons pour que ça ait quelque chose. Et nous avons une obligation pour ça. Parce que ça, ils ont droit à yo. Est-ce que vous avez eu contact avec les Congolais en Allemagne pour leur dire qu'il y a votre frère qui arrive? Oui, pour soutenir la mobilisation, il y a Makasi au Saranate. Ok, on a Kinshasa au quotidien document que athlète azo kende il faut boy kolala na hôtel na pardon na silsa comme na zoloba na lancé déjà message na mutu a décata la situation. Président du comité olympique azampe mamunini il y a tant bon na yemo passé le mos boy il y a tant bon na yemo à cause de quelque chose à ta psycho téléphone ko la paix à décanter na ye mais to senga ici ko officiel au moni ba koto yo sala pona mwana oyo Gunther champion du monde
mais bon ça l'audit il faut sauver au pays parce que dans le mandat na yo aussi ba champion et belé 10 monde ba médaille d'or eza iloko ko tika toko la té qui simple maître Dieu Blanchard bino vous allez ranayer vous passer message sur yo qui nous est-ce que vous avez une audience c'est beaucoup na maître vous présenter tout ça avant qu'il on ne sait jamais ce qu'il y a mais il y a un téléphone quand t'attaquer azamu tout pas sembler à moi trop mais makambo toko le laté pasteur mukuna sauver biso té trésor mukuna té bino ofisi la biso to leli mingi na président comité olympique to leli na directeur na biso monsieur Vital Kabere mobali ya mama Amida to yebiki na minute ozolanda procureur na biso Yves Mwep na grande instance to yebiki ozolanda o checker pour la dossier ya Maître Gunther Maître Lobo c'est pas il y a président de la fédération Aïbisa Bisso quels sont les documents qui ont déjà été introduits pour un voyage pour un séjour parce que tu as commis un souka et puis peut-être Maître Lobo comme manager a repéré sa numéro de téléphone pour trouver au Benga ma bandi démarche on a pesa qui pas ya Pichu pour Manazaraki na voyage ma cambia fédération ezali un peu très compliqué na mboka na biso cela veut dire ezana groupe ya ba fédération oyo ba pesa bango privilège mais bazo juger fédération na ba résultat nazana ba champion oyo bazali misatu iye aye po ba misusu na boko tanga na nukombo na iye aye na nuye aye Gunther aye a changé nationalité na lobi bien a changé nationalité atika la congolais et c'est mon ngande yango wana makambo etali ba dossier na ye banini ezali na maboko akolobela yango alors na lingi boye po soki alobi azobimisa ba énergie mingi faut a bomba na énergie wana oyo aza nango po aza na combat biso tokomi lokola munoko na ye ya motu ezali ke na mukuse na uye mete mo solola ki awa biso loba ina minu mukuse te botika ki mutu azala ki awa alobi botika biso beto loba te soki bolingi ngonga bongo bobenga biso na ndambu wana nde ngonga bo to sala ya ngonga bo na mukuse ezali boye fédération ya muke azali te ya munene azali te soki ya munene donc eza ya ngai ponga na champion du monde na football champion du monde azate na ba wana na botanga ba sport na ba fédération mususu ngana za champion du monde respect ya muke ba pesa biso na botanga kombo ya mutu mais mutu wana za la bonne voie na banzi ba oyebisa eke to sololaki na tigima makambo surtout na maboko ya Pichu il est manager à éclaircir. Merci beaucoup Tobi, bon anniversaire na maman Marceline Lutumba. Yves Payazali, Yves Voile ACP là. Bon anniversaire na maman Konto na Pembe kitoko. Bon anniversaire na yo maman Micheline Lutumba Nkolo Apambola yo o la lisusu malamu. Bon anniversaire na maman Dorcas Mouyi ya Congo Suisse Télévision. Bon anniversaire. Yo wana boza ko mona yemo sekitoko Nkolo Apambola yo apesa yo ya ebele na bana ebele. Alors manager séquence Bitumba na ezakane tozolo ba photo la séquence Bitumba na je pense qu'il y a eu des problèmes Sylvain Kalon j'ai pas un problème séquence la prochaine attention que dozate botia yango po ozala ba image botia yango te ozane dineti tomoni champion maître Bayon tomoni champion boye na boye mo lobia na côté mususu ba champion Bazate, champion de la Bango, champion du monde. Et champion du monde, tu vas combat na été, tu vas combat na été. Les musiquité, les musiquité, ça bien traité. Tu vas combat na et ça la vraie. Pardon, mais problème de